Le roi de la forêt était le lor kolonga kina. Le roi de la forêt kolonga appelle la kina. Akolonga le lopé. Akose appelle lobi na Paris. Parce que biso to ye belé na mbala. Vous comprenez? Ah ouais. Comment on a papi kakol relation on a kimbango. Est-ce que bato tout faut bazar papi kakol lokola kimbango alongwa ko vana ko kanga sufuna kimbango te. Papi kakol akoza suna kimbango te. Non? Kimbango za frère papi kakol le kinae ba yebana na wenge et tout. Ayo ya mena aéroport où il est mal. Bato amoni mabe o ka kangi photo. Oh bato répéter na bango. Oh parce que ezaba boloté. Ngalo bagala ngai. Parce que batangi bako be boloté. Tant ouera tanga be invité, batangi comme be boloté. OK. Ba invité bazaka oh to tanga ki wana na invité surprise. Bill Clinton et puis na Jamie. OK. Ba surprise pe musu ezala ki est-ce que bino bobi ne biso répéter. OK. Omoni makambo to avant ko makambo ba viser ya. On a chef na biso. Chef Kakol à quel pareil à quelle mission. Maintenant on l'oblige qui à qui ko répéter si papi Kakol ko répéter na pareil. Na ba musicien bazala rapunda. Non. Pour visa non. Est-ce que papi Kakol de tous années à répéter partout. Partout papi Kakol a répéter. À cause appelle appareil on répéter. À cause même nanda kuna on répéter. À cause en limité on répéter. À cause partout. Na Guinée ton tous années partout ton autre temps to répéter ko na bossa piscine. Tu dois laver pendant piscine pour répéter. OK. Oh le bat bazo loba au moni wenge musique à maison mais bat bazela ba mona catholique. Bat bazela ba mona Michigan, bat bazela ba mona Inongo, bazela ba mona parfait divin, ba mona bazela ba mona ba musicien tout wana tangi ba dinara ba designer et les autres. Ba gravota. Gravota. Maman la chantait. Il y a sikoyo. Oh baba répéter. Est-ce que tu sais qu'on a 2 jours, nebino baba soit porté. OK. To so baba bien na biso. To ya ebele. Et puis naza ko assurer bino nga fena chef mokondi. Le jour où on a baba musicien ya wenge musique à maison mère. Et puis inviter au bon moment to répéter na bango. Ba osala. OK. Bila osala nga. Botala nga pena, botala nga. Naza ko assurer bino nga fena Bill, le 15 février. Adjan, le 15 février. Et puis, les musiciens, il y a Oué Ranson, Oué Musique à Maison Mère, Barosal. Donc, concert Owana, et ça, concert Oyo, et puis, tout le monde, trop beau, combat, pendant un concert. L'homme propose, Dieu dispose. Ah ouais. Donc, ton concert, tout ça, avec tout le monde, peut me contre. Affaire visa la maison mère. Qu'est-ce qui se passe sans position badbazo ba makambuté et loko moko te on a gardé silence position ba musicien zo ba naté mais peut expliquer biso yo mtoza na kati ya boîte pe na kati ya bureau est-ce que boire en soi na visa pour na ba musicien ou ba visa ça Alex tant on ba oui en soi azu ba visa to oui en soi za déjà ba visa ça a déjà na ba visa. Voilà, vous êtes nombreux, chers amis fidèles internautes, partout dans le monde. On a Concept Touch TV, votre chaîne d'actualité avec le vôtre Alex Randoumona Moulouba, le Benjamin de la presse, Mouana Bamama, autre Madi Monanzame. Merci infiniment la confiance, Bozalarana. Un grand merci. Déjà, la maman, fille, maman Masolo, il y a papa Oda Saint-Milan, le président Jacques, les rassembleurs de tous les Congolais depuis Évry, Courcoronne, Azona Dabiso. Merci à toi aussi, mon ami de longue date, Serge Api, le grand manager international à Kenda. Donc, on est toujours ensemble. Baz Mobimba Dibamboma, international à Lix Longangeko, de Costa Shorts, Gaïta, Fashion Isatina. Vous êtes tellement nombreux, sans oublier SM Salim soit la championne depuis quelque part. Azota la Bissoya, Sylvine Zoen Jolie depuis Londres. La maman chérie à moi, Sinakata à Londres. Elle, Cornelia Ducy du 26007, moi aussi à Temenakata à Londres. La prophétesse Paola Nakati à Londres. Yep. Azota la Bissone Bomonazana. L'homme du moment, les marketeurs du moment, chef Fennec Mokondi. Chef Fennec Mokondi, à qui je dis déjà bonjour.
Chef Mokonzi Nsone. Bonjour, bonjour Alex Ngando, bonjour na batutu ba na concept touch. Merci na invitation. Ah ouais. On dit que le loyo tant au ngai les marketeurs du moment. Et ça linga vraiment bien. Alex, yo ebi neto bandi ba makambo yo. Ah ouais. Le loyo ceux qui baso valoriser quelque part. Et ça la moins bien. Mon salaire a bien c'est un rabat valorisé et pas artiste. Le lot tant que ça Alex, tout ça la promotion d'artiste. Ah ouais. Aux autres salles de marketing tant on va dans le paye sa programme on va pas chéri tant on vend dans le lot ouais en son à valoriser biso. En tout cas ba Serge Api ba makam oyo donc na moni bongo maman na biso maman Masolo maman Afi. Ah ouais. Ayebi makam oyo na papa Audace Milan donc ba makam oyo neto bandaki le loyo nzamba pamboli. Le lot musicien va valoriser comme ça notre salle donc merci à trop na yemoko quelle heure atteindre la clé de la ville azota la biso na moni bon Charlie Molangi il y a pena fan na biso ya linga pena musana biso to sala ya linga sona boîte que Charlie Molangi Buka Jericho merci il y a trop Nabi Kebiki les banquiers merci na ba fan tout ba linga wenge musique à maison mais merci na Odile Manzaka merci na Mama Sidejima Pata grâce na yene ba prière na ye de biso le loyo ça m'a donc battu là ouais en sonant pour ma visa toujours pour la prière il y a maman c'est déjà m'en pas donc très bientôt font le mission ouais en sonant tu peux publier déjà affiche mon dernière affiche moi comme dernier virage et là le chef Enek Mokonzi to ça déjà le 9 tout ce qu'il na mikolo ya kotanga vraiment mokile koti mbilinga bazolinga ba affaire visa parce que photo sur la pénale de actualité affaire visa la maison mère qu'est-ce qui se passe sans position bazoe ba makambu te et loko moko te o rason a garder silence position ba musicien zo ba na te mais qu'est-ce peut expliquer biso yo mtoza na kati ya boîte pe na kati ya bureau est-ce que bo rason na ba visa pour na ba musicien ou ba visa zaki Alex takolo ba we rason azui ba visa to we rason za déjà ba visa ah ça a déjà na ba visa wera ba musicien wenge musique à maison mère bazana problème ya kozwa visa te OK bazalaka déjà na ba visa ah bon donc ba inquiétude ba dazo tamona na mitu ba question mark ba poisson na donc tout le bezana Alex le lot on ça makamuka le roi l'autre la salagité le roi soit salagité parce que le lot la musique congolaise comme que sobri ba to beta musique bana concert mon pays mo be wana esenga ke il faut baza déjà wana ba kota déjà maki na pays wana 1 mois 3 mois ba musu basala 6 mois déjà na kati ya pays wana pour na commencer déjà na pays et tout non oui ranson a rosa makamuloko ba musicien tout le roi l'autre ça la boye biso beto suya to ça boye non le loyo biso to zo makamula biso ne to sala to zana ba production na Kinshasa ba toi yeba OK production est ça plus grand que mususu ezate vous comprendre donc to beta arena ezande ka salle ya munene mais production oui razu na arena et le but est que production ya arena est spécial ou bien l'équipe production ou le roi de la forêt qui par exemple la Guinée vous comprendre ou bien production moi le roi de la forêt na Brazza to lo baké arena le ko na France to pe sango ba valeur non biso na kin a to na arena au moins arena na kin ce qui peut si là qui donc tout monde on peut à grand et l'autre il a sa grandeur il y a production il y a concert il y a salle oyo to bête les appliquons que l'autre il y a un autre baké waneza munene et tout mais production spéciale les até bon mon arena c'est comme ça souka mokele ouais on son bête ba concert ou l'équipe arena ba Zénith ba Bexi Olympia ba Palais des Sports ava ba arena bima to souka na salle oyo souka dara ba Bexi ba oyo son ba papolong ba bête ba Palais des Sports ba bête ba salle ebele ya minene vous comprendre ah ouais concert ya arena ils a concert moro oyo biso to mona on a fête de la musique congolaise dans le niveau Europe parce que depuis bané belé pour les cas tu vas dire que ce produit le sous en Europe il y a mon logo à musique et zongi ou en son à zongi sa musique le 15 février donc concert wana pour na ba visa au tuningai le roi de la forêt ba visa exacté ba misia wena musique à maison mère bazara déjà ba visa OK tout mon ngwa jamais que ça na Paris visa et si latin tout le monde nani Igo Center à Paris
tomonaki banane tomonaki bamédecin mosusu bazalaki na bapari wana gb oyo abeta tous ces pays ici gb accompagnateur azalaki na paris ok donc elobi te ke bamédecin ya wera bazangi visa bazokozala na poto te mpo bazangi visa eto biso tozambaka na tonde tosala toyebi ke la ozo comprendre le roi de la forêt abandaki kozela ndeni le roi de la forêt stratégie ezalaki ke azali na mposa kita na bamédecin na nyonso nzela moko ok ozo comprendre ezalaki ke biso toya mpenza na date moko boyo sentir bato baoyamba biso makambo esami nde esalami lelo tomoni toza komi na makambo ya guerre ya este tomoni baambassade ekangamaki tomoni bamakambo boye donc c'est ça. Merci beaucoup chef Fenech Mokonzo to lobelo moko tout à l'heure tokomi na moba est eloko wana pe ekotisa bato mwa ba doute ebele par rapport nde tomoni bandeko na biso mpe bakombata batelemi ba diaspora bakomi kosala bamarche kuna na niveau Europe compte tenu ya bamakambo yango ndenge este na biso makambo ezoleka bato ebele mpe bazomituna na situation actuelle oyo twana yango ya mboka na biso oyo ranson etaki ambassadeur de la paix est ce akolinga bazomituna baquestion na moment où toza nango toyebi ke mikolo oyo mboka na biso mwa baproblème ezoleka na niveau este wana oyo ranson etaki ambassadeur de la paix est ce aondimaka ya kobeta concert na moment oyo bandeko na biso na baeste bazokufa epuis soki akobeta eloko nini oyo ranson akoapporte lokola ambassadeur de la paix Alex ntango oloba boyo est ce que oyebi ke guerre na fa este wana eza guerre kala eza guerre lelo te donc guerre na biso so na raisonné bien guerre ya este ebanda depuis tant kabila père aye M23 kala ya kosakana te mais depuis tout ce temps là natiaka 20 ans passé tozala na guerre na este baactivité esalama tozala na guerre na este bafete esalamaka tozala na guerre na este musique yango eza cerveau moko te ou bien yango nde moto eza koempêche ou bien yango nde moto ezolakisa ke toza na fete non tozalaka na guerre na este tobetaka bale ti bale mpe ezalaka contre esangisaka bato ebele tozalaka na guerre na este tomonaka bakonzi bango wana bakei basali boye likambo ya guerre na este elobi te ke wera ajoue te eto biso moko touti komona makambo oyo toleka na goma très bien avant-hier sikoyo makambo eleki na goma yango ekoempêche biso mpe biso tobeta concert te ntango asalaki nini apesi bameeting nde tomoni bato baye ebele mais biso totoka contre ye mais tomoni bato baza ebele bon siko makambo bongo bato ya bongo basali bon biso empêche mpe biso tobeta concert non concert awere ebetama concert awere obetama ko makasi bato bakoya bato mpena bosomba bilamba bolata jour wana boprépare babilamba bobomba mpenda donc bambongo na bino mpo ekoliama le 15 février donc concert wana mpona bandeko na biso tokopesa 20% ya recette eza bongo 20% ya recette ya mbongo oyo okota le 15 février bakopesa yango ya bato ya goma et puis tokosala moko récolte à fond quand la même place na concert wana quand le même jour bazwa ndeni bazwa moko bakitunga moko boye batie libanda ya salle ntango ozokota oyo toza nango centime, 10 euros, 100, oh, tout ça dans mon monnaie. Félicitations à vous, donc, ce qui est sali 1 million, ce qui est sali, donc, 20%. Donc, vous avez une image. Ok, des petits inde na wera na goma. Ok. Donc, bon, mon chef nek mon compte buka Jericho toke peneti na goma na wera toke na mbongo wana pongai. Bat bazongela ngai Fenech yo zamuta lokuta wera alobaki boya salite. Ok. Donc to ya ngati na ela biso ba image Alex le capé ana concept. Donc to kebeti goma mambo to kendo sala yango to mambo to kendo sala yango bande ko biso boye. Et puis na concert wana to repesa 1 minute de silence. To ça 1 minute de silence pour ndeko ba kofi et puis to repesa 5 minutes pour na bande ba combattre ba loba ba s'exprimer. Ok. Parce que na concert wana le but la communauté congolaise ezala. Ba Ivoirien ba Camerounais ba africaine ba Français ba Anglais ba ozala ba ko pesa message ke ba boma ba na Goma Rwanda ate batu aza ko pousser M23 pour ba boma ba ndeko na Goma. OK. Donc concert wana eza ko tout bien. Concert awe il faut beta
ndenge guerre eza na est il faut que concert ebetama lokola guerre eza na est il faut que concert pene ebetama po concert wana yango nde moto kopesa message. Ok. Vous allez comprendre. Concert Yawera, yango nde moto kopesa message na communauté internationale. Concert Yawera, il faut ebetama. Ok. Po yango nde kopanza sango elobaki bazoboma biso na Goma. Ok. Bazoboma biso. Tout le monde va jouer koto bakufi na Goma. Joueur atie bien na tebui. Message de Jeki. Ok. Yango concert Yawera, il faut ebetama. Concert wana eza concert moko oyo eko panza sango partout dans le monde parce que concert wana ba lobela ngo na TV5. Très bien. Tant soko ba osala Yawera osaba geste wana ba ni ton TV5 ekoleka te Yawera penda leka ki baki boye kona surtout pona est a dédié qui concert wana pona Goma. Vous comprendre. Donc c'est ça quoi. Voilà, merci beaucoup chef Fenek Mokonzi. Question moko ya il faut na tout na mais na rolinga ba bota la biso otombo la penda lo boko lo ram tazo prêter serment lo ba rien que la vérité. Rien que la vérité la question na tout. La vérité, rien que la vérité. Rien que la vérité. Voilà. Question est tout n'a pas ba ndeko belé ba singa Alex ngandu tango ko chef Fenek Mokonzi tout na ye papi kakol na poto ate ko sala nini. Est-ce que ça otozo yoka papi kakol chef d'orchestre ake déjà bandi ba répétition ba musicien o bazaka na poto. Endi sali boso ba bazo akise photo ba monina Kimbangu solo, chef Fenek Mokonzi, il y a cette vérité. Vrai ou faux, papi, quand na poto répété de la ministère, pour nous viser limité. Il y a maison mère. Tant que papi, c'est que si mango, papi, à quelle mission de service, à quelle mission? Est-ce que tu que Wenge ils ont un bateau, va envoyer à mission pour stratégie, dégager la stratégie à mettre en œuvre. Ok. Il y a côté stratégie na mission. Si vous bâtissez des papiers d'accord avec la mission. Vous comprenez? Oui, parce que ça m'a comme tout éclairé moi il y a un an. Ok. Mais vrai, papier d'accord dans Paris. Bon, papier d'accord dans Paris, parce que biso to boya ngo. On a chef na biso. Chef Kakol à Paris, à quelle mission? Maintenant on l'oblige que à qui ko répéter. Si, papi kaka ko répéter na Paris. Na ba musicien bazala rapunda. Non. Pour visa non. Est-ce que papi kaka ndé tous année à répéter partout? Ah. Partout, papi kaka la répéter. À cause appelle à Paris on répéter. À cause à même nanda kuna on répéter. À cause à alimenter on répéter. À cause à partout. Na Guinée ton tous année partout ton autre temps to répéter ko na bossa piscine. To ngi to laver bena piscine na to répéter. OK. Oh le bazo loba. Au monde où il y a musique à maison, mais bazela, bamona catholique, bazela, bamona Michigan, bazela, bamona Inongo, bazela, bamona parfait d'hiver, bazela, bamona musicien tout on tangi dinara, designer et les autres, gravota, maman la chantait, et il s'en a siko, oh baba répéter, est-ce que tout na 2 jours nebino boba soi-disant papi kakol ako répéter na ba mission en photo est-ce que ba ko kanga spectacle oyo baninga ba répéter yango pendant ce qui 5 mois 5 à 4 mois baninga ba répéter répétition wana au spectacle tout releka entrée ya bill est-ce que bango ba ko répéter modification que salema modification bana poto baozela bamona bana ba mission wana tangi ona obenga génération arena azoya babiye na bino bozala oyo ka ba nungu to bapeka konda ke Paris bongo ako répéter na ba mission wera poto o bapeka konda ke bongo ako zo banani batunsuba non we robeta na ba mission pe ba mission bazara les gens ba visa ba roya le roi de la forêt qui le lor kolonga kina keba le roi de la forêt kolonga pele ona kina akolonga lelo pe akoza appelle lobi na Paris parce que biso to repelé na mbala vous comprenez ah ouais comment on a papi kakol relation on a kimbango est-ce que bato tout fois bazali papi kakol lokola kimbango alonga ko vendre akokanga soutien kimbango te papi kakol akoza esuna kimbango te non kimbango za frère papi kakol le kinae ba yebana na wenge to ayo ya mena aéroport où il est mal
bato bamoni mabe oyo kaka bakangi photo o bazorépété na bango o parce que eza bebolo te nga olobaka na ngai bato batangi bango bebolo te ntango wera atangi bainvité batangi komo bebolo te ok bainvité bazalaka oyo totangaki wana na invité surprise Bill Clinton epui na Jenny ok basurprise mpe mosusu ezalaki est ce que bino boyebi nde biso orépétaka ok omoni makambo to avant ko makambo bavise ya conseil na biso spectacle na biso eza ya molai ok tolobaki yango totangi Bill totangi Adjani mais bainvité mosusu baza surprise le mosusu mpe kimbango aza invité surprise ok le mosusu mpe ebolo te toboye te aza invité surprise ok mais il faut pas répéter toujours to répéter na bainvité ya kini awa bon pourquoi pas papi kakol répéter na bainvité baza kuna na poto ndenge soki bato bamoleko papi kakol wera akoyembaka nde na bato wana bayina yango bakoya te non soki papi kakol azorépéter na bato oyo baza kuna bainvité baza ebele donc tolobaki ke bainvité na biso eza Bill Clinton eza na Adjani tolobaki lisusu bainvité surprise mpe bazali totanga bakombo na bango bainvité wana mpe faut barépéter na papi kakol parce que ya kini a déjà makambo déjà abia kali tosise de barépétition tokala déjà répétition déjà siya na kini. Voilà, merci beaucoup, chef Fenech Mokonzi. Petit à petit, tu as vers la fin. Il y a eu quoi sur les réseaux sociaux. Tu as Facebook, tu as Instagram, TikTok. TikTok. Est-ce que vous avez une page sur Facebook? Qui a dit rançon. Il fera bien gagner qu'à fallait qu'il s'est monté mandé ou quoi bien qu'il fallait pour pas passer ma visa. Tout ceci fallait ça à un consulat, bien ça en ambassade, bien ça en ambassade de France. Mais on comprend que fallait à mission beaucoup la ça musique na point et tout. Fallait que faciliter mon monde pour un visa. OK. Le comme la Congo so ba visa ou ba zuité ba siblaka fallait pour. OK. Le la Congo comme mon dos à visa. Oh mais noir fallait. Ceux qui m'ont donné visa te oh il fait comme on a fallu. Donc non comprendre peut-être comme si fallait nani na mboka o. Fallait ça simple mission comme mission tout. Fallait pour pas azam musicien le roi musicien tout fallait ça la ni na ambassade de France. Fallait ça la ni na consulat ni place ba misarata billet o ba pesarata ba tout ba visa et tout. Vous comprendre? Fallait oh oui il fallait qu'il soit na fallait pour na ba visa bon tout le basuko tant oui razora ba visa tant azola ba journaliste belé ba visa tant amemaka ba sobe poto techno malewa zenith aluka fali kozomo tant oui abeta dans bon tous on a rétro non ba makasi abeta parler des sports azoa visa ba faire ba kenda abenga fali. OK. Ayoko beta zenith abenga fali abeti double zenith abengi fali abeti triple zenith quoi abeta zenith mami ça est-ce que azo fali vous savez pas fali ba oto kende na banani ba catholique ba oto kende invitation ya roi Philippe II ouais ya Angleterre azo abenga fali congolais alingi okom ko imaginer makambo ebele akomi ta likamuke ko ofali fala ça na consulat te fala ça na ambassade te fala ça ministère quoi médecin tout fali pe un mois compliqué kai. OK. Fali makambo ya nini ya États-Unis ya Canada États-Unis ouais Canada États-Unis tourner na azanga ba visa bon tant ce ko fali azo ba visa te bat baluka pe babake fali faut luka pe wera ube luka nani ni se it luka nani faut luka nani musicien moko boye non faut comprendre ah ouais biso ba congolais totika eza nini fali asaki ba demande makambo na yaki toko ebandaki bien pam azo ba visa azo. OK. Et puis fali nda za bongo pe eza te ki soit côté sans visa doit appeler à sans visa. OK. Vous comprendre à côté ça sans pe bolem soit 60 à 70. OK. Tant moyen l'accès to si ba visa biso tout mais ça ba to soupe ba katanaki et comme il a ba tout
Donc oui ranson pour na visa ako benga mutu te bien benga mutu moko boye te bien chef de l'état te bien mutu pour pas faciliter. Donc le roi de la forêt makambo dans les bons concert le 15 février Arena Grand Paris. Concert ni annulé ni reporté. OK. To somba ba billet na biso to ya ebele. Et puis naza ko assurer bino nga fait chef Mokonzi. Le jour où on a un musicien, il y a Wenge Musique à Maison Mère. Et puis invité au monde de répéter na bango. Ba Rosala. OK. Bila Rosala nga. Botala nga pena, botala nga. Naza ko assurer bino nga fait Bill. Rosala le 15 février. Ajan Rosala le 15 février. Et puis, les musiciens, il y a Wenge Ranson, Wenge Musique à Maison Mère, par Rosal. Donc, concert Rwanda, et ça, concert Oyo, et puis, tout le monde, trop beau, il y a des combats pendant un concert. L'homme propose, Dieu dispose. Ah ouais. Donc, tu connais tout ça, avec tout le monde peut me contre mais le but est que, toujours visa, et le but est que, concert Rwanda, Rosal, annulé, le but est que, tu répètes concert wana ba musicien en poto. Donc tu répètes concert wana na ba musicien oyo ba répéter qui attaque ko moto ba comme tu t'es mabe. Bana ba tu ba nyo kwa mi ba liete. Bana ba tu ba longwe ba 10h au sati répéter ba na R. Donc on 10h avant, tu ba 8h. Ti butu 8h pendant 23h. Sur mon na ba tu aye pendant répétition bana tongo bana 8h ti 23h. Ah ouais. Après la souka lango concert pendant boy. Concert comme annulé. Ah ouais. Et puis concert on peut beta mi peut boy. Oh oui rabeti na batu mususu. Non. Oui raza papa malamu alinga bana et puis oui ra souwe na e makambo to ezake bana na bazwa pe makambo passeport. Visa la passeport na biso déjà dans les bon. Merci beaucoup, chef Fenech Mokonzi. Votre bataille, va retenir une vite fait ma dédicace tout Kabouane. Ouais, va retenir que les concerts, le 15 février, Arena Grand Paris, Toria est belé. Babio est tékamité, to somba babillé, etikali, to somba babillé. Concert est bel et bien le 15 février, Arena Grand Paris avec les rois de la forêt, Igwe, Papa Yaban est belé. Bon, soit fait n'a invité, qui est pas invité surprise, voilà, autour de battre, voilà. Où est la prochaine marque? Vous avez battu sur les ananas. Et ça, leader, ni. Ah ouais. Qui est invité surprise, on a eu la peine, ah. Et qui est invité la peine, c'est ma fourmi. Oui, Mbani. Et oui, les gars formateurs. Qui est invité la peine? Qui est invité la peine? Au moins, vous avez chef Mokonzi, vous avez Sobanaki, Nana Yena, Passi, Utabo Mwana. Ok, ma dédicace de Kabouane. Voici ma main droite est ouverte. Et nous sommes là le bon goya. Moi aussi, voilà entrée. Entrée non. Voilà entrée. Et si manga toka ti sandela bolingo. Ah ngaya oui. Voilà ma dédicace Fenech to Kabouane. Charlie Molanga dota la biso, bike les bangas dota la biso. Oublie le manzaka moi si Nzambe président Golf Kizola. Maman Claudine qui nous a la biso, merci na batutu bota la biso. Chef Fenech Mokonzi na bino yeyo. Na lingi bino ya trop. Rendez-vous le 15 février avec les rois de la forêt. Donc Mboule pete tete kozala wana jour ma lele za te brouya. Weranson a ko chauffer bino le 15 février na ko saranate pour ma lele. Ezana poto na nenga ko saranate, bozana hiver. Wera koya pour a chauffer bino. Boya déjà ba manteau. Parce que après Kolongola manteau, bola te la mal à 4 pour chauffer bino, boko toka le 15 février na nenga osaranate concept touch donc na lenge bino à trop. Voilà, merci beaucoup chef Fenech Mokonzi, merci na batutu botali biso. Vous êtes tellement nombreux pour partager vidéo, ba commentaire et ça la bien boutique d'am bijou molato. Na kanda a des références ex-Tambert de Paris, Megatop na India. A63 circa ça vous Megatop na nyango salon dans cette référence arrêt major. Merci na salon Kitoko oyo bongi sarabasi au côté Salito Bimi Kitoko espace Victoria na avenue Luangu juste derrière Kin marché à Bandel Chibangu wana. Soroyo za vraiment mo baba na basi tout boya ko se faire coiffer wana. Donc on a vraiment masolo les kakaré bozaki tellement nombreux. Olivier Nzingit le pauvre de la ville, papa na Super NG, l'ingénieur Dominique Yalanda. Motema Mayolanda Juliana Nzita autre m'a dit moi yoyo.
Yaki Kakes le baron à Katsa Paris, mon vieux, je te salue. Namoni ya Michel Miyake na Katsa Paris, on a toujours, vous êtes tellement nombreux. On se retrouve à la prochaine numéro. Ciao.